Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Abonnez-vous si c'est votre première fois. N'hésitez pas surtout de vous abonner. Partagez massivement la vidéo. Pasteur Mutombo François à Betty Bordure. Bon, vidéo oh, et moi somo. Bon la non tina suka, s'il vous plaît. Bon faut la matoi boyo kamambo. Eza ya royinda mambo, eza ya beba. Na vu vidéo na réseaux sociaux bandeko na biboya na to solo la to fa na to s'installer to yo kana vidéo oh. Pasteur à lobby. Bon non boyo kana non. Na loba ti, na loba mambo elekite s'il vous plaît. Bino mo bolanda vidéo tina suka boyo kamambo oyo ya lobby et puis si pas si pe mawakati na mitema. Vidéo ezolanda eza ya sango concernant ka mambo ya stade de martyr ti siko tomoni actualité eza lisusu te ba lobelango lisusu te mais ba famille ya ba victime bazoya epa ya sango bazoya ko se plaindre jusque là ba moni na no solution te. Toyoki na vidéo apparemment le rumeur circule que il paraît on a affirmé te oyo tosoyoka kana ba réseaux sociaux na la bino vidéo oboyoka bolandino ya pasteur François et puis bolanda vidéo ya sango apparemment tozoyoka bazo proposer ba famille ya ba victime $5,000 le roi maman moko ba ko faire 2 personnes na famille ba repesa bango le roi $10,000 ba rumeur tozoyoka na ebite soki eza ya solo soki pesa ya lukuta botika na ba commentaire na ebike bino batu bolandaka biso bozara na ba vérité ya makasi koleka biso. OK? Donc la bino vidéo ya sango son elo esalinga pasi na vidéo oyo mama mo boye aza fan ya pasteur Mike Kalambai banda lelo ti lobi apesa kutu na mwana na ye kombo ya Peniel azara na bunya ayaki uniquement futi billet na uniquement pour les concerts apesa mwana na ye kombo ya Peniel mobile na boya ki voyage wana tellement insistaki chose a quitté et osaki akufaki na concert wana na ochela bino vidéo bino mobomona hein bolanda tina suka s'il vous besoin na otaya kolanda ba vidéo nyonso mibale na oyela bino tolandi yango together na bino et puis tokozonga po tocha ba commentaire s'il vous plaît bo partager bozala gentil partagez massivement po tokolisa chaîne na biso tokolisa communauté na oyela bino ka makambo oyo ezo circuler na kati ya communauté na biso. OK? Appelez-moi Auntie Bibicho, Maman Bibicho, Yaya Bibicho, Leki Nabino, Yaya, no, Tata Mwasi, Maman Leki Ndeko, en tout cas, Bibicho Mbombo Plasma. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, na Tchelabino vidéo, non, tous les cas, et puis BFDAC qui fait aujourd'hui, mes condoléances d'abord, oignons sont baza éprouvé pour chaque jour. Tozola la tozola muka il y a de morts badoizo kufa tongo midi pourquoi tozolela et ça la passe en tout cas mes condoléances à tous ceux qui pleurent ba on sont basé éprouvé nzamba pe sabino makas bonne guérison à tous ceux qui sont malades et courage à ceux qui ont des problèmes en tout cas chaque jour tozola la tozola muka na muto na ba stress nezo déranger en tout cas solution malamu izaka epa nzambe. Alors sans plus tarder tolanda together na bino la vidéo du pasteur François, OK? C'est pour que tout plein n'est pas plein. Il y a des pleins oyo etonda nabatu bakufa. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aller répondre à n'importe quoi. Et je vous ajoute, même dans des matchs de football, lorsque votre plein a été, s'il vous plaît, moi je prêche, vous invitez Bilo Oumoussous, comme si vous voulez faire allusion à Batouakou, mais c'est des enseignements que j'ai donnés depuis longtemps. Ne m'interprétez pas mal, je n'aime pas de polémiques, je n'aime pas de conflits. J'aime être pasteur au milieu du village. Ne me mettez pas ce cachet là. Ne me collez rien. Mais sauf que je dis ceci. Lorsque les morts viennent quelque part, lorsqu'ils rentrent, ils doivent ramener des gens. Je continue. C'est pourquoi faites attention. Église, faites c'est une chose. Au moins, François.
Même si on m'amène 500 000 $, quelqu'un vient ici, ngai naka matape banjimi na ngai, na pesa ye, na yebi yote. Nebi nzambe yo ozosalela te. Ba ama ya bato, muto osambe zangai. Je ne peux pas coder fils bino muto. O, pone nini, po tozala na relation malamu na ba. Je préfère nazala ngamo ondenga na fanja. Nazolia mwa fufu nanga na kimia, nazana likamu na nzambe te. Ya mulimu no ekoma o, parce que na défis yo muto. Chez moi, ces histoires-là ne passent pas. Je connais le monde spirituel. Moi, je connais le monde. Tant que au Congo ne sait pas parler. De peur que Congo est zambo aya biente. Mbo aya haine. Makambo ya nzambe ekokoma ya nzoto. Ekoma ya ba poison, na ba soda, na ba plainte na parquet. Na boyi na ngai ba problème. Otika na anatei na ngai, na yinanga ve, nazali kamuna mutu. So inzamba apesi ngai na le apesi ngai te na lali nazongisili umwepa ya ndenga tozokende baleki pepe ata tobimi 40 l'essentiel milimo ya bato esali nini ngai François nazosala course na mutu te ke lobi bamona ngai natondisi place boy. Je n'en ai pas besoin. Je suis venu prêcher le salut des âmes. Et je suis venu vous dire, l'ère na ye ina ki pasteur, na ye pa ki atate, ke ba obenga nga voici l'homme. Na okoma pe na zole ananzela, voici, na ye ba ka. Moi j'étais venu servir Dieu. Oyo nyonso ye oyo, c'est la volonté de Dieu. Soki alinge mateke nde soki wa, Dieu est souverain. Na ko forcer eloko te, na zo sala course na mutu te, na za na compétition te. Je prêche le salut en Christ, un point, un trait. Yao pasteur ne biso pe asana boy nasaleni na oteye yo Yesu ndimele ye molimu na yo big ndoki akoki kolia yo te soki Yesu afandi kati na yo nganga kisa osimba yo te. Ça me suffisait déjà beaucoup. Ngana yeli ki stade na makambo na Nzambe te. Je suis pasteur tout court. Soki yo mona angaso indengeni ndenga na tambula ananzela na mona ka François Mouton. C'est pourquoi je sais vivre avec tout le monde. Na yamba Moutignon, mon téléphone c'est connu de tous. Je n'ai pas un numéro particulier privé. Na yeba iteke lelo ba tebele ba koyeba penga. C'est l'amour de Dieu. Na koko manani pona zwa nini. Na biro na ngeba banda opona batu na oyam. Ngai nani. Lero na zeko ofanda na biro na zolu kwa batu ya oyamba. Na bosa nyango lelo suki batu bo omiko na koma lolendo. S'il vous plaît, je prie Dieu. Zambo okusadi sangaye rero anate. Un jour na oma bongo te. Ite makamu nyonso ngane bi na spiritualité na luka amukolo asu omulimu na ngai ebik. Surtout biso neti biso toteka sata ba plan na ye nyonso ngai na ke pa sata poko bande obeta nga tongo miji poko na ko souffrir boede ngai pardon nazala ota nzambe s'il vous plaît ko yawo pona utindi angana lifelute s'il vous plaît na bondelo na ombo na Yesu naza pasteur soki bazo wele le leadership ya mboke bazo wele lini bazo nyonso batika biso kaka kimia tote ya Yesu un point très ngata batikeli nga couloir ya mukeka l'essentiel voix na ngai pe bima ilimo abatu ebika. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier Madjabou? Dossier Madjabou batu bakufa na stade 9 personnes officielles, le nombre annoncé par le gouvernement congolais na Vijana. Nazo continuer ba recherche naza kosala les ali po basunga batu bakota na droit na bango. Je n'ai rien à voir avec Kalambay, je n'ai rien à voir avec Madjabou, je n'ai rien à voir avec la police. Moi, mon problème, bah, Congolais, oyo, bazalaki, ba victime, bazala rétabli na ba droit na bango. Madjabou na Kalambay, ba bomisi ba tout na stade, il faudra aujourd'hui, bah, assumer ba responsabilité. Ba bandi koye bisa batou, selon les informations à ma possession, bazo propose à batou ba $5 000. Mais vous voulez jouer avec des gens, mili moya batou bozo saranango, Bobomi, nazana ba, lelo na yambi batouan. Je vais vous montrer ça. Mais avant cela, bakor eza na morgue. Pourtant, na rolo bato so biote, e bato bakufi na morgue te. La kisanga i tableau wana. Tola la na butu, bato bazako, olali na butu moni muto ye na papier ayeko tikelo. A partir ya butu moni ou imprimer papier obimina. La kisa papier. Otala bato bakufi, bakombo na bango. Bazana kati ya morgue ya Vijana. Ezaka seul morgue te ba misusu pe baza place misusu. Bakombo yango wana po kanza tala wana na tigeli bilo lemsu ndeko no azali akufaki yoza koyeba te bato bakufi officiellement bango wana
À part oyo musu bazan hôpital musu poko bisanga sango laxi o eza 7 gouvernement le baki 9 deux corps eza ailleurs ce qui fait 9 ce n'est pas moi c'est le gouvernement nde asalaki yango mais soko za na ndeko na yo zo luka yo zo mona ete tala kombo na e place wana ba chepe ba numéro ba responsable à contacter en cas de besoin oyo bokoki kobenga TV za radio te bandeko na ngai eza pasi majabu abumisi bato bango na kalambai na concert siko bakomi koluka ifu ba indemniser bato ba famille ya ba weyi ba ye pa na ngai lakisana bato ba weyi yo bakufi po na lakisa bino ta quelques bilongi ya bato bakufi bobo ka tsalo kwa tozo monter eloko toza contre mutu nous sommes en train de créer des manœuvres mama oyo bokomono oyo ye pa kufi aza mwasi ya mutu mama ya bana misato mwasi atiki bana misato akufi kaka na étouffement na stade mwasi oyo yeyo donc mobali na ye na bureau awa kolela na kolela mwasi na ye akufi mwasi akendaki concert baza bafani ya Mike Kalambai siko bazolinga bapesa mwasi yo $5,000 donc mobali na ye baopesa le $5,000 il y a d'autres to indemnisation nazo comprendre mwasi oyo akufi aza kaka ye moko te aza kaka ye moko lakisanga mwasi mosusu mwasi oyo akufi na mwana na ye mama ya bana mine akufi na mwana na ye ya 11 ans mwana na ye ya 11 ans yeyo mwana yeyo akufi mama pe akufi bango mbale bakoro eza na morgue donc na cas ya famille na bango balinga ba proposer bango lokola 5 000 lokola bango bazwa 10 000 mama na mwana atiki bana 4 mais c'est quoi cette histoire ici toza na bomoto to toza na bomoto te ezaka bango te mwasi mosu awutaki bunya ayebika koya concert mobali na ye apekisi ya ye alobi te nazokende mpo na concert ya Mike apesa kutu mwana na ye kombo ya Peniel en quoi ba témoignage ya ye mobali mwasi ayaka na Kisasa mwasi ayaki déjà avant 9 jours après aye na concert mwasi akufi mwasi yango ye atiki mpe bana 4 awuti bunya akufeli awa na concert siko boyebisa ngai likambo tozozwango na série tozozwango lokola liseki alors que makambo eza réel c'est quoi le problème naza kosenga na bafamille ya bavictime mosusu baye nanu te lelo nayambi bango bafoto ezali bayaki baimage mpe ezali ils sont venus on a discuté avec eux tozo continuer kosolola na bango bango nayambi bango lelo na ntongo na biro na ngai nasololi na bango bafamille ya bavictime do bao bakufeli bandeko na bango basi bakufi bana bakufi baza place wana j'étais avec eux j'ai discuté avec eux bango nyonso bayaki namoni bango do yo mpe oza na ndeko na yo akufaki koya kokosa ebembe te soki eza ebembe ya majabu tokobenga yango ebembe ya majabu na Kalambai boya nango boya na bandeko awa na biro bokokoma lobi tokutana mpo tosolola totala lolenge toza na besoin oboma majabu te mais majabu il faut azala devant baresponsabilité na ye il doit être devant ses responsabilités akutana na bavictime sous notre médiation. Moi, je ne demande pas de l'argent. Je n'en ai pas besoin. Ba wei bazali, majabu azali, asolo lana bato wana yoka bango bango pe ba yoka ba se mettre d'accord. Toke na la justice, ba acter arrangement na bango, ba kendo kunda batu, famille na famille ba bana na kimia majabu a continuer musala na ye. Tozana likamusu tozo sengate, bato wana il faut bazonga. Tant que bato wana bazongi na droite, moi je vais continuer à tirer ici et je vais continuer à mener des éléments nouveaux. Bato wana ta basali 3 mois bakundami te soki justice parce que na héros soki bakundi bato bino esili indemnisation bakopesa bino soute balobaka majabu aza na mbongo kasi afuta bino mbongo na bino. Moi je ne vous demande pas la commission. J'espère que ngai na bino tolandi bandeko banduku bapenzi toki tombana no na makambo non sanga lobi majabu ba assumer responsabilité na bango, c'est une bonne chose, ok. Tozonga non na makambo pasteur François avant toya na makambo majabu teto bana non na makambo majabu toyebi eloko esalami esali pasi pe mawa na mona video moko boye ya pasteur Mike Kalambai ake papa Walesa na yebi so eza video ya kala to ya sikame na moni quand même ake pa ya pasteur Walesa afukami pasteur azosambela pona ye avec toute humilité, non qui douleur, non qui passe nabi ah, non qui ka douleur moko nabi ah sorry, nabi élévation et akaka na ba combat, ok.
nayoki le vraiment passé eza mutu aopase na situation moko boye ya mabe. Mais est-ce que omoni eloko oyo toza baréaliste tolobanga kuna nasalaka sentiment te nalobelaka sentiment te mpo moto afutaka ngai te nafingaka na nga mpe bato te nalobaka vérité nayeba mpe na contrôlaka makambo oyo nazoloba parce que je sais que émission oyo anyone akomona yango mutu nyonso akomona yango baconcerné mpe ya émission oyo les concernés ils peuvent le voir. Omoni mambo majabu ezaki bien ezali mambo nzambe oui eza gospel eza mambo ezolobela nzambe ezoproduire jeune talent mais makambo oyo ekotaki nzoto kibunzoto la chair kimosuni ekotaki kimosuni yango omoni tokomi ntina niveau bato bakufa. Oui concert afali toyokaki bato bakufaki moto moko abenge nga affirme nga que bibiche na concert afali pupa bato bakufaki. On a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a concert chrétien? Et là, ça là, batou passi, na concert chrétien, batou ba yé, ba kokumi sanzambi, ba koufi. Et ça incident. Et c'est loko moko qui préparé te. Ok? Yanga nazo ba keno toko condamné pasteur Mike à 100%, toi à 1000%, non. Et ça accident et salami. Nyonso wana po nini? Po Moïse atondisaki stade de martyr. Po Moïse asalaki foule, po asalaki nga pe na sala. Donc ekomi bongo. Donc ezaki ekendaki na mwa ba diapason bongo, yango moni ba conséquences. Yango moni, oui, bato bakoya ba défendre pasteur Mike Kalambai et Salami, et un incident. Moi je suis là, moi si je le défends, mais la ligne naza au milieu du village, oui, na ko défendre ene loko eza bien, mais naza au milieu du village. Nyon so po ba kotisa ki bonzoto na kati. Basala ki marambo spirituellement te bachaki no mbongo liboso. Faut to la vérité. Bato bayaki, bayoki lo banzambe to binaki adoration. To landaki en live. Mais sikoyo ki bonzoto pezaki na kati. Poto non to tikala komona genre ya ba concert ya boité, ba concert chrétien, to tikala komona te. Tobi papa Kabunji wale ça remplissait qui stade nani suba sonika futa ba beta ba stade to moni en tout cas ba pasteur pe to moni ba stade de tonda ki meya oyo ya pasteur Mike et le kaki atana oya Moïse mbiye pona nini sensibilisation ezaki makasi donc c'est dit sensibilisation le quoi ya faire rigola tomonaki nde bamuzeki ndingo bande kosensibilize azotambola par-ci par-là par-ci par-là mpo nini basala concert eleka bien na raison nyonso en passant namonaki video moko boye ya musée ya pasteur Moïse Mbie nanta non soki nakomona yango comme ça natiela bino na profite kande naosolola makambo oyo nayebi te kozala eza na non, oui, na vidéo bozela na chela bino yango comme ça quand dans le bila maman Moïse Mbie to landa non boyo kana yo na muziki nzingu ozonyokola ngai ofingaka bato te nazoswadisa muziki nzingu charge se muziki ofingaka bato te yo mpe tika na biso kofingaka bato te bofingaka te fo kosala kaka mobilisation par bino normal bofinga su bato te nasengi mpe muziki nzingu na yo bofinga su bato te. Ok, j'espère que Bolandi le pasteur Moïse Mbie non glissé kaka na glissé ka vidéo au parce que tout le bénom mamba pasteur Mike Kalambai et le vidéo Nathalie na seki na bi oh aholoba bien botika kofinga apexi ba batika kofinga cela veut dire que ayebi que mundingu muzeki ndingu afinga rapport na pasteur pona Moïse Mbie mamboyo na mamwanza toyebi makambo boye tomona ngo pa wera tomona ngo pa ba jibe ba porte parole ba ofinga na bazo bwakela na bambwakela mais na mamwanzambe totikala komona ngo te donc pasteur Moïse Mbie ayebi ke musée aleka finga na kombona tomona ngo musée sala la vidéo avant stade de martyr à ça la vidéo pona koloba donc azoloba maloba on dirait azobwakela pasteur Mike Kalambai po babi ke non eza deka bato Moïse Mbie à part basaper ya Moïse Mbie à part basaper ya Mike Kalambai à part
donc bafingaka mpona komba pasteur kuna baza boye biso awa tokotonisa stade bapaster papa Moïse botika na bafutilité babilo bino boza bato okanga na comprenaka te na baniveau bapaster Moïse Mbie bakomi na Congo oyo na bagrâce oyo bazozwa Moïse Mbie Mike Kalambai bagrâce oyo bino bozozwa boza bato mo boko okota na banonsense te boko okota na babiloko oyo te boza na bona posa te ke bato basalelaka bino promotion ya nini moto lokwa pasteur Moïse Mbie na kombo aza nango na mbongo aza nango na ki autorité aza nango ozwa muziki ndingu mpo bana kosalela promotion ya stade ça n'a pas de sens wana eza sentiment mal placé wana eza kibonzoto na ebele basite Betel oyo biso toyebi nga na baseremo nanokende na cité Betel ya Jobour ya quartier oyo nani eza nani ya Berea oui ya na Berea ko oui ya na Berea cité Betel ya Berea au moins tozokota bajour décembre wana banini prière ya décembre au moins tokoke 2 semaines 1 mois ya baprière cité Betel baprière makasi na ndokota yango baseremo obwe mais ce que totala na niveau Moïse Mbie aza nango pasteur na temps oyo c'est lui le responsable de l'église mais ce que totala mutu lokwa kindingu na dénigrer te parce que aza mutu aza responsable à cause apé père de famille aosa musana qui sa père mais et coïncider te muziki ndingu osa promotion à stade de Martyrs oui ako motiver bato baroya ba concert baroya barolanda ma muziki ndingu ezaka bato lokwa muziki ndingu sa père bato pour un homme responsable un ministre akofanda talanda muziki ndingu bon je ne sais pas nazo limité te sorry vraiment ceux qui n'a débordé excusez-moi mais tozo comprendre que ils ont match te et que together te ils ont concordé te s'il vous plaît zo ata journaliste papa Moïse Mbie zo ata journaliste oyo toti komona awa asara ba mission chrétienne oui sa promotion oui marambo ya lelo eso fonctionner bongo ozui musicien moko boye so ozui journaliste moko boye aolobelo azo soutenir yo azo promouvoir banzembo ba œuvre na yo promotion y a pas de problème zo ba journaliste o bazo oyo azo sala musala sa ba mission chrétienne oui mais na moni lokwa na concert tozonga na mambo ya pasteur Mike Kalambai tozongi na ba concert ya Moïse Mbie parce que ba pasteur mibale na lingaka bango makasi yango ba sujet na bango na kotika na kolobela ntina lifobo bazema Moïse Mbie surtout 100% adoration nde na bando yo kango soki na lamuki encore nga na zarso na kangami na nzembo na ebite so bino pe bozala bongo nga na zara soki na kangami na nzembo na kobanda koyoka ngo chaque jour na tongo na yoki na pokwa na yoki na midi na anytime na yoka banzembo wana 100% adoration soki na bandi koyoka ngo banzembo ndeti nzembo Moïse Mbie fidèle ya tango nyonso fidèle na maloba na yo fidèle na mbilaka na yo kaka ndenge olobi ndenge kosalema Moïse Mbie ya Mike Kalambai ekuti koloba te anzembo na ebele pana Yesu biyano ezali pana Nzambe biyano donc asa banzembo moko ebele donc banzembo kuto yelanga na mutu nalinga banzembo mais tout le monde on dirait ba pasteur na biso ba yembi bazaki na ba pasteur bakomi bazaki ba yembi bakomi ba pasteur mais apparemment bozo bonga nzela papa grâce au bino bozu ya kotombwa malelo ce n'est pas tout le monde eza na bato mosusu abanda ministère liboso ya Moïse Mbie mais ana place au Moïse azate eza na Moïse Mbie oui tokoloba Moïse Mbie azui grâce parce que papa na ye azaki pasteur azana mbongo et bongo le pasteur Mike Kalambai abundi na ba fort personnel pour comme place oyo azali je ne pense pas que papa na bango azaki mutu moko ayebana le roi apôtre Mbie je ne pense pas mais obundi na banzembo lelo mokile yebi okomo beta stade de Martyrs mais pourquoi so ça lokolo bunga nzela pourquoi s'il vous plaît papa Mike s'il vous plaît nga na lobango à chaque fois na lobango
pasteur Mike Kalambai azana étoile makasi omoni mutu na vie soki okutana ba challenge ya minene okutana na ba problème o lekeli o mayele cela veut dire que tu as une grande destinée donc wana mambu ya kafumba nombre ya ba problème quantité ya ba problème oyo okutana nango elakisi ke non destinée na yo eya munene yo moko tala parcours na yo okutana ni na vie okobaye vie oh te makambo ezosimba te nalembi na ngai pourquoi moi pourquoi toi parce que tu es une grande étoile yango nde pasteur nani Mike Kalambai azango azana ta bato bakomi ntina niveau ya kokufa est-ce que combien de personnes o bakoya o bayaki po babundisa étoile na ye mutu moko ayebisanga yo ozoloba kaka boye po yo oza moluba yo oza moluba ozolinga okotelaka pasteur Mike nga nasala sentiment te mbuma sentiment en tout cas nazala free mais il y a des vérités otoko loba boyebi il y a d'autres vérités toko loba mpe na TV te nakoloba ngo te nakoloba ngo te toute vérité n'est pas bonne à dire ngam na loba ngo te mais nalinga mpe naza juste eloko esalami eza incident eza bazwaki tenter ya ko préparer yango très bien oui tant koteka babillet bazwaki bateka babillet mbongo ekoti mais tant que ya ko préparer yango spirituellement non makasi ezalaki te po ba vie ya bato ekei tala mama oyo auti bunya musika aye a participer na concert akufi mais jusque là majabo ba olobe loko te normalement il faut bazwa précaution bazwa charge na bango me camper ko fixer makambo parce que majabu wana peto matato ki te sa plateforme munene talaka majabu ebandi tomona Vodacom Superstar et yakane lulu ezalaka susu te toyoka toyebi te ba organisateur so bakenda wapi soki esalama ndenge nini mais tomonaka bango lisusu te trop en tout cas tomonaka bango trop te mais majabu talaka aliro majabu ye nango majabu eza le mission le plus suivi au Congo c'est majabu taka nde bamati po eza couple o bazala na bango dana bambongo bazala na bango na bambongo na bango déjà baoluka siko mbongo na biso to investir yango wapi nde bakoti na kati ya production ya ba jeune talent alors bakokutana mpe na banguna bakozala mpe combattu soki baza oui eza entreprise munene sorry eza entreprise eza chrétienne et tout mambo nzambe na kati mais est-ce que boza soutenir la prière est-ce que mambo salaka nzambe oui eza na kombo nzambe est-ce que profondément boluka nzambe parce que to matato kita majabu wana eza peka ba simbisi bino touche na pasteur Mike bino nyonso ba simbisi bino touche parce que c'est pas tout le monde ba monaka majabu azo produire majabu azo sala menini ezo simba nyonso majabu azo sala ezo simba kaka siko bato bafandaka na quoi bota yo majabu nga yeka siko majabu je ne pense pas qu'il y a déjà 5 ans depuis majabu est bandit je ne pense pas et vous avez 3 ans 4 ans habité botika na ba commentaire mais c'est pas tout le monde bon c'est là-bas mon niveau épanouissement ya mutu c'est pas tout le monde ata biso ka ndeto za neka na telemi na fandi na ngabo na kido na ba flair na simabu non ça l'émission bo nazo loba na okakaso na munoko na loba lelo soza matombolinga na komisio ki na niveau nini yango wana bato ba yokelanga ka jalousie mais ba oyeba te abanofa na rideau moko ba flair ya bleu ya vert et kota na moi pembe moi bleu ni bato ba oyeba ngo te ba oyeba te ba monaka po bato ba yebi peut-être le début ba yebi na souffrir mais eza bato mususu ko oyeba ka amonoka akomo yo ke lo jalousie mais yebi te ke non niveau nini ozaki na rideau ya flair bo muto oyeba te ata pasteur Mike lelo oyo tout le monde Mike toyebi le début na ye nana vidéo moko boye atala nanu parce que tokomoke na suka déjà vidéo moko boye ba série ayaki epa ya pasteur Kabunji Walesa na luka bino vidéo wana na save yango ok
vidéo wana na sevaki yango me nalukela bino basérie ayaki pa Pasteur Wallace azalaki mukeleke te azalaki mukeleke te azalaki muke mais malheureusement eza na téléphone mosusu eza na téléphone mosusu moye natiela bino awa te azalaki muke auti mosika nalandaki video moko boye na nini na Facebook et na TikTok Pasteur Moïse Mbi alobi ke non nga nde nazalaki boye nazalaki pianiste oyo nabeta na premier album ya Moïse Mbi ya Mike Kalambai donc baza bafrère baza bandeko bakoma déjà bandeko mpo bauti mosika alors niveau bakomi lelo eza niveau te motu moko akoya aya kobebisa image na yo eza lokola obundi na vie osali eloko na yo otangi ou bien obundi de eloko moko na vie business moko na vie motu moko aya kobebisa image eza kwa baimage bamarke ya minene bagucci Louis Vuitton bamarke ya minene bacoca-cola donc bamarke ya minene bango basalaka bajete na marke na bango soki olingo oyo obebisa image na bango en tout cas baosala nyonso mpo na réputation donc c'est ça il faut moto akoma tina niveau wana ka nde naza boye nayebi ke naobunda mpo réputation nange ezala bien mais motu moko aye abebisa lo réputation il faut bunda mpo nango tomonaka ata na bashop toke bashop soki oke na shop surtout bashop ya mboka oyo naza eloko moko boye lobi na ndolobela makambo ya biloko ebati etu na Congo motu moko ayebisaka bibi cho oza na Afrique du Sud oyebi te Afrique du Sud biloko emati ozocompare na Congo naseki mbala moko bandeko oyebi ke awa na mboka oyo eza soki oti na shop osombi eloko expiré baoyo baza libanda mboka bayebi nayebi te mboka ni oyo ozolandanga soki eloko wana eza expiré to eza eloko moko eza eloko moko ya bien te okozonga nango na shop olakisi manager baochange yo to bakopesa susu double nango me nga nayebi ke no bachangeaka bakochange sans problème baolinga kutu te oganga mpo baclient bayoka basala bongo pwani mpo baogarde réputation na bango parce que baogarde image na bango te bato bayoka te ke biloko na bango batekaka eza ya ebebaki to expiré mpo jamais okoza eloko expiré oteki bato batekaka biloko expiré eza bapakistanais baéthiopie bango baza na bashop ya mike mike mais bashop ya minene lokwa bachekas bashoprite bawoolworth ndeti baplace wana kutu biloko expiré okomona te en plus bakoteka biloko ya qualité ya goût ya bien mais soki oyena eloko moko soit basaki yango par erreur bakolongola ata moto batie na kati ya bando osala mosala wana donc ya koklasse biloko mpo na nini baoprotege image na bango ndenge moko mpe na basali ya nzambe c'est pas seulement basali ya nzambe na ngai na yo olanda ngai na bato bayebana il faut kosala effort koprotegeaka image na yo kogarder toujours crédibilité parce qu'il y a d'autres personnes ya kata na ye kamo mpo na ye crédibilité elobelaki eloko moko te ya kosa oyo nyonso kosala elobelaki eloko te batalaka te aa na famille aa na ndeko aa na mobali aa na belle famille aza na mwana aza na leki batalaka yango te osala n'importe quoi ye aza ne liboma mais 5 ans 10 ans plus tard ekorattrape alors eloko pasteur Mike Kalambai na Moïse Mbi eloko ifo basala baprotéger image na bango batika sentiment parce que baza bato moko nzambe soki base concentrer pa nzambe akoutilize bango puissamment mpo tokokondane kaka bango te ke te baza bato mabe abimaki na mwana oyo likambo ya Eliane likambo mpo eloko ekoma ntina niveau oyo eza répondu partout c'est parce que bato moko bayebani baza mpe baétoile combien de pasteurs oyo babimaka na basœur eza na mama moko na États-Unis abima na mwana na maman abima mwana na mama mwana ngo aza pe marié mais namonango na réseaux sociaux mais ezo ampleur te ya makambo ya Moïse Mbi eto Mike mpo nini baza bato moko bayebani makasi donc c'est ça yango omoni bazocombattre bao mpo étoile ezalaka boye tokocrécivi bon te baza baaventurier baescroc oui baza baescroc mais ce sont des gens soki base concentrer makasi na prière batiki bafutilité base concentrer nzambe omema bango mosika lokola batibi Joshua nzambe omatisa bango mosika
mais soki basaleli nzambe na bosolo. Alors, je suis pratiquement à la fin. Tozozelaka dossier ya Madjabou, dossier ya bato bakufi, anytime se connecter kasuli na suka news. En tout cas, na rozanga koye la binote, to partager together. Le pasteur François, to moni alobi makambo solo, alobi hier osa ne sentiment te po bat baye baye. Ata sali campagne, ata sali ba jour ce qui ndenge nini, ba jour ya prière. Ana posa te que non, bat batonda foule pour sepelisa mokilité. Oui. Na sepeli makasi na réflexion na ye. Soki bato nyonso ba réfléchir ça l'aura pasteur François. Mais ba concurrence et ba pasteur olinge zalate. On a beti stade de martyrs, on a beti boy. Wa elinga ki sa na ngote. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.